Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma vlog. Donc voilà, comme maman baby, nana mukina tongo ba les belles dames, tam suzawa. Ebi ça va tam sus ba les belles dames ulamuki, otali ndako, omitali, obi nazata na mwana bitinda mawa bwilo kwa kana Kinshasa. Sokolela nga basani moi na bien que c'est ma kosokola ba les belles dames pour non que vous kelisia bientôt, OK? Wana ko motala ka nga wana na banda ko sokola basani nanga na tinzembo nanga nzambe na bike consolinga et puis sanga makasi Saint Esprit aya ko aider nga na zo makasi pona sa musala o parce que nga za bana miki ba les belles dames modèle ndeko nanga be ba nyonso enso za la ka ko ganga o babysy o lokoti na bete no lisolo bana nga Kiara alingaka ko babisa Kiara azalaka nomona akopanza bajouer na ye partout mais soki ekomi kobisika ke Kiara banda kolokota bajouer na ye ozongisa yango na carton bien ozongisa yango na box oyo natia bajouer na bango okomona kovimba na wana nabengi na liboso na nga na bikiara oyo ozovimbela wana ngai oyo nauti kotanda mbetu na yo olalaki ngai nalali na mbetu na yo te nazwi bilamba oyo nasokoli yango nazwi mpe kosisa kosokola na repasi na lambeli yo olie eloko na osenga semeke lokota bajouer po bebisi ndako na nga ozozwa mpe elongo onaka I'm sorry elo nalinga mwana nga lembisa nga monaka mama pardon nosala esu te me balebeta so na telemeli ete 8 kala minita so na telemeli ete bientôt foko mabando soka basani bientôt nameka ja asokola basani me Kiara aza dégauché et na dégauché na eza mwa passe na mona aza na Hollande na bike akosota 8h30 balebelta mais asokola nde basa na plastique mais nabe kosota mwa 8h30 wana c'est bon eno balebelta mais na miniti naosala nonga moko parce que sokola na basani bouvert mafuta basani mafuta na lapa ano mwana akola mwa ndambu ata ba 8h30 mais just kola basani mais asokola yango vraiment bien te mais comme obika ano mwana quoi ngamo mama na banda musala na âge à 10 ans donc aza nanu quand même enjoy ki bon mwana na 10 ans nde nayebi ke wana vraiment mpe nayebi ke nga na Kiara tant Kiara okola ezanga problème na cuisine comme nayebi ke Kiara aza gaucher donc azala mi biloko nde asala left hand na anglais donc aza left hand asalelaka donc nayebi ke biloko na nga na cuisine bozala problème mpona nayebi te otikala na commentaire na se bino bozalaka gaucher bosala yango comme ezala dégaucher bien gaucher na français left hand babenga yango ni dégaucher tikala na commentaire na se ba les belles dames bosala ndeni botyaka biloko na maboko bosalelaka mpo biso tosala nzambe nanga na meka kozongisa mwana liboko normal mais esimba te na tika ye kaka bongo mais azala na lese même kokoma même kolia même kosala nyonso salaka kaka gaucher na ye eloboko na gaucher donc voilà anyway ba les belles dames mwana ngai nazokontinue kaka konettoye quand bozomona elo nalinga gaucher te parce que namona bazala lent na mosala omona te soki osalelanga mosala to soki ntina asala mosala azala lent comparé ya nga mama ezala rapide peut-être soki akoli akoma rapide anyway ba les belles dames wana nazozwa maki na nga natiango na plateau na nga maki boyebi ke nga nalinga mingi kolia maki ezala na vitamine mingi donc voilà natiango comme ça oyo etikali natie na frigo après nakoya konettoye réchaud na ngai bomoni ke eza yango vraiment salite te mais lokola na olamba aussi donc bapousse yaka ndenge ezalaka nalingaka konettoye yango lisusu to nazolamba ezala toujours propre donc voilà après na bonsi cuisine na nga bien de bomoni nasokoli basani na ngai
longo bapousse kaka ndenge ezalaka akotika kaka kobengaka elimo mosantu avanda kwa na sukola ya bilamba mpe ekawukaki na bia mpana orepasa yango te pasanaki nanga fatigue na ngumbi yango natia yango na chambre nabaki na orepasa yango après naki orepasa yango ata 2 jours après comme ça nde na repasaki yango mais mpona lelo nabaki na orepase te mpona azalaki bilamba mosusu ke nasokolaki ifale osiki natanda boyebi kaka bana baya mikie donc bilamba vraiment soki oremarke eza mingi bilamba na bango parce que bango nde vraiment bakomisa bilamba asali te mpe balinga kochange bilamba awa ata soki bilamba ekomi kaka asali te te moka mama jean alataki yango nalata yango so eza te balebele maloba kuteki minga oyebi soki oyebi mpasi ya korepase te oyebi mpasi ya kosokola bilamba te omona kaka na babozela kala mingi te mutu na mutu akoma orepase elamba na ye mutu na mutu akoma osokola bilamba na ye mpo boyeba soki mpasi mama amonaka ntango nasalaka yango anyway wana naotaki kosokola bilamba ya bango apembe kambo omoni naotanda bilamba ya bango apembe avant ke naya kolamba ka ndenge ezalaka. Ok ma belle, après kosisa ba nettoyage na ngai ya ndaku et là na biso nasala déjeuner avant ke nakende obenda mwa beauté na sokola na bi so na sokoli bona okoya balebele dame tellement nazalaki fatigué na bi na nzala na biki nasala na déjeuner donc voilà wana nasali eza kwakea na komo linga kwakea mingi nasomba miliki na nga nido wana ya tiktok monene wana na eseni oki na osomba mikolo naomelaka kwakea na bakisi yango nido wana na kati bondi esa monene makasi ka na exercice balebele dame ete pe yango bientôt donc voilà wana natie kwakea na ngai après voilà c'est comme ça nakobakisa sikoyo nido nalingaka comme ça mingi balebele dame nalingaka comme ça na baguette ou bien comme ça na lipa otumbe esalaka bien makasi donc voilà wana nasali na lipa na nga otumba comme nalobi après kolia napimaki mokie mais comme nazalaki mpe na mbisi na nga nabimisaki mbisi comme bomona eza ngolo nazalaki na mposa kotumba mbisi na nga balebele dame namina mwa mbisi na nga otumba nasala mbisi kala mbisi azalaka mosala na konettoye mazalaka kitoko ntango olambi ebie ntango ozolia nabi nazwa avant kenaki osokola na nettoye mbisi na nga poto naokende naosokola naokoma fraîche nasu nasola mbisi te donc voilà wana eza ngolo nalinga mbisi mingi ngolo vraiment azalaka na goût kitoko balebele dame naokoso te ngolo aza na goût kitoko seulement ke il faut vraiment olamba ye bien mpe il faut nettoyer bien pour que au sentir kitoko na ye donc voilà ebiki ngolo achangea ngolo ya 2000 to bangolo peut-être 5 ans passé azalaki kobimisi na kati ya chassis comme ça zei lokola soki eloko nyuma bangolo azobimisa bazei mais ngolo azala esu na zei te ebiki balongo bakoma kosala bien koma ja kosala balongo mosusu basalita libumu balongoli biso déjà zei yo longolaka salita motu salita nsima motu bien nettoyer c'est bon comment vraiment facile so ozalaki ke motu oyeba konettoye ngolo te nobaki ngolo akoma vraiment facile na konettoye bangolo nde ezalaki kobimisi na jasi bo bazei il faut sala bacitron mai ya moto biloko wana ezala esu te na mbisi esila donc faut seulement kolongolaka basalite ka bomona nde video ezolakisa bino kota mitu wana ezala mo basalite mo boye ya poisson wana ifo kofongola mpona kobimisa salite wana nte soki olambi na salite wana esala mbisi na obololo ok donc voilà après konettoye mbisi nanga comme bomoni na nettoyer mbisi na bomona paki mbisi oyo balebele dame akomi vraiment nettoyer akomi vraiment propre salite eza te bomona même poso na ye likolo aza vraiment moselu te donc anettoyer nakuna tia ata vinaigre te na tia ata citron te na nettoyer ka na mai ya tiède nasangisi mwa mai moko ya malili na mai ya moto mokie surtout après to namoni ke va mbisi nange nettoyer mais très bien na yo tospo citron na tie citron te balebele dame pardon
nayoza sikoyo vinaigre natie vinaigre comme bomoni e natie mai wana eza sikoyo mai na nga suka oyo na onettoye mbisi na nga mai na nga ya vinaigre comme bomona komaki mbisi na nga comme ça c'est bon bien nettoyé donc rien à dire quoi mbisi oyo ata so osali ye kaka na mungwa oyoki kitoko parce que aza vraiment déjà ase nettoyame kitoko balebelle dame après wana naye kotia banzela comme bomoni wana nayaki na mposa kosala mbisi na ngai ya kotumba yango natiaki banzela tous les deux côtés pour ke mbisi na nga ekota assaisonnement kitoko mais avant kenaki kosokola nayebiki ok natika ngo na mwa mungwa ok natie deja mwa mungwa navandisi yango mpona aide ke mbisi na ngai ekota deja mungwa après wana to nabendi mpe mwa bote etu naye sikoyo koya na cuisine na ngai comme na bomoni ngai naza na tangawis naza na ai mpe naza na litungulu moko ya mokie e naza na mix pepa na ngai ya rouge comme bomoni wana e nakozwa biloko na ngai nayebisi bino nakotia yango na brunette na ngai mpona ke ekonika yango oke natie tangawis natie mpe na katikati ba ai wana comme bozomona parce que ai na tangawis eza vraiment secret kitoko mpona mbisi surtout ya fraîche sela vraiment ya fraîche ozala desi te donc apres natie ndambu ya litungulu na nga comme bomoni wana natie ndambu nango parce que natia vraiment litungulu mingi te parce que litungulu comme bomoni eza nana kosalela yango e natie mpe ndambu ya mix pepa na ngai ya rouge comme bomoni e oyo etikali mosusu wana mpe na kosalela yango bomona nde video na biso elakisa bino donc voilà après nakoya kobakisa ndembi balebelle dame okozongisa jamais ndembi na nini na yo nkombo na nini na ngolo na yo ndembi esalaka vraiment kitoko donc voilà natie ndembi parce que musuni ya mbisi ya ngolo azala mwa makasi kopare bambisi mosusu ngolo musuni na ye azalaka makasi e bandembi esalaka elembisa mbisi ya ngolo donc parce que azalaka poso na ye ezalaka mwa makasi e naye kodeside ke natali aire nde aire ezokende nabiki elo na ngai nasala esimba te nasala yango kaka liboke ya nzungu ok donc voilà naye kokata mbisi na nga comme bomoni parce que na ngai nasala yango ya kotumba mais tant que aire nabiki toya olia retard nasala yango kaka liboke ya ngolo donc nasala liboke ya nzungu après comme bomoni marinade na nga ndenge esali donc mélanger vraiment très bien nakotia marinade nyonso te natie na quantité ya mbisi comme bozomona e na balusi yango mpona nzala posa marinade mosusu etikala na osala yango après mpona osala comme nabiki na osala liboke ya nzungu donc voilà e namoni ke marinade na nga boye c'est bon nakotisa yango bien na mbisi comme bomoni deja naotiaki mungwa kobosana te ngolo na ngai avant ekenaki kosokola natiaki yango deja mungwa navandisaki yango na mungwa ebele te mais mungwa deja to nameki namoni ke c'est bon e naye kotia citron natie paprika e naye kotia persil comme bomona wana donc voilà après naye kobakisa elengi ya poisson balebelle dame elengi ya poisson oyo esalaka vraiment mbisi na biso elengi e naye kotia oyo ezali baépice wana nalakisi bino eza vraiment kitoko e naye kotia mpe white pepper ai moko nayebi makambo yesu asalelanga nazozela te yesu bato bayebisanga nga moko nayebi makambo yesu asalelanga nazozela te yawe. Ok ma belle, après tout le presque 25 à 30 minutes comme ça, naye sikoyo kotia nzungu na ngai natie na moto e natie oyo ezali mafuta e naye kotia oyo eza matungulu e natie yango mpona quelques minutes mpona quelque temps pour que matungulu na ngai ebimisa mwa solo après naye kotia oyo ezali mix pepa na ngai ya couleur ya jaune na couleur ya rouge ok donc natie yango mposa kaka mwa décor bomoni eza vraiment ebele te eza kaka mokie mpona mwa décor e naye kotia oyo eza marinade na ngai oyo nasalaki na mbisi etikalaki nabakisi yango na nzungu na nga comme bomoni vraiment esali yango vraiment kitoko e natiki yango na ofiniki yango naotikela yango mwa temps etoka parce que bamix pepa na nga elemba matungulu na nga mpe elemba après quelques 10 minutes comme ça e naye kozonga na moto na ngai naye sikoyo kobalusa oyo ezali légume na nga comme bomoni e secret ya ndenge nasalaka mbisi na nga liboke ya nzungu nakoya kozwa sikoyo mbisi na nga oyo naepisaki na bino naya kotia yango sikoyo na légume na nga wana comme bozomona ok ezoaide ke mbisi ekota épice ntina kati ya mosuni donc esala vraiment ke ntango ozolia mbisi na balebelle dame lokwaka obosana loboko na okati loboko obosani eza mbisi te eza loboko na nga ekotaka vraiment goût ntina kati ok ezalaka asire ke nzungu na yo eza nzungu moko ekangaka
biloko te eza nzungu ezikisaka biloko te ezalaka cerke nzungu na yo ezali nzungu moko ya bien parce so nzungu no ezikisi mbisi omonaki kolongola bapusu ya mbisi ekosala yango kitoko te mais après wana na okoma kobalusa donc ezosala sikoyo mbisi na nga ezokota na bagu wana na balegime balebede no bomona kasi oza molambi omona ona oloba na donc mbisi ezokota na bagu wana matungulu na bagu wana balegime totie na kati ekobosana pe teke mbisi na biso déjà totie kango mpe épice donc balebelle dame laisse tomber donc voilà après quelques minutes comme ça comme na il faut asema mayele na nzungu na yo nzungu ezika te il faut ape mayele ke na rechaud na yo kotika ngo mpona longtemps te soki te biloko na yo ekozika ezalaka wana mpona kobalusa yango ata mpona 15 minutes comme ozobalusaka osala ozokalingama ozobalusaka comme ozomona wana après so namoni ke c'est bon après so namoni ke tous les deux côtés c'est bon namoni vraiment ke ekoti bagu na nga ekalingami ezwi moto nakoya kotia sikoyo mai donc mai na nga ekozala mingi te mai no eza ça dépend ya ndenge mbisi na yo ezali kosala te ke obalusa mbisi lokwa ozobalusa mosuni te bomona nga na obalusa yango na stratégie mpo mbisi na nga epanzana te ok après wana nakoya kozwa sikoyo mai na nga comme bomoni natie mai na ngai namoni ke mai na nga boye c'est bon nabwaki mbuma na ngai ya pilipili kobosana te ke ja mbisi na nga ja asalaki yango épice donc eza ja na goût donc naposa bakisa bagoût te mais kaka so omoni ke mungu ekoki te ndo bakisi mungwa na osala legime na nga ya vite fait mpona kolia mbisi yango moko te bato bayebisanga nga moko nayebi makambo yesu asalelanga Yesu asalelanga ngai moko nayebi ngai moko nayebi makambo Yesu asalelanga kumamara yawe mbotikanga nayembela nzambe yo bolamu namona elongolanga na libulu epesanga ntina na miso ya bato nalobi namona bolamu yo osalele libota na ngai ok ma belle après kosala balegime na ngai comme bomoni namoni ke balegime na ngai c'est bon nakoya kozwa sikoyo oyo ezali épinard na nga déjà nabimisaki yango na congélateur donc voilà nakoya komixa yango très bien vraiment comme bomoni na balegime na ngai après nakoya kotia épice na nga oyo bouillon na nga oyo bozomona nalingaka bouillon oyo mingi mpona balegime mpona pondu ezala vraiment bien okosona mpe na misuni ezala vraiment kitoko bate nasomba yango na Lido Aldi je pense Aldi to Lido ezala vraiment kitoko donc voilà après wana comme bomoni nakoya kotia sikoyo mai namoni ke épinard na ngai na balegime na nga vraiment ekomi eloko moko elembi boyebi ke épinard eumelaka nango te donc vite fait vraiment après wana nabakisi mai nakotika nzungu na nga etoka pour ke ezala épinard vert comme nalingi nakofinika yango te mposo nafiniki yango elongwe vert ok donc nolamba oka polele comme ça système ya polele balebelle dame et là ekotikala vert donc okolongola na moto otia yango ya kote omoni ke moto esili nde okoki ofinika yango mais so ofiniki yango ntongo eza moto échange couleur donc so yango servir yango bato ke ezala vert kofinika yango te la naye mpe na poisson na nga namoni ke poisson na nga c'est bon natia yango sikoyo moto ase mpo ke ekita mwa mai ko babiki eza liboki alinga te supu ezala ebele donc fo mai ekita après quelque temps mai na nga ekiti botala nde liboki na nga ya nzungu ebimi nga comme ça balebelle dame natiaki yango tomate te komomona sauce nango eza sans tomate otiaki tomate te donc c'était vraiment comme ça c'était yummy balebelle dame mbisi sur 10 napesi yango 10 sur 10 erataki te mais quand on a ndako okotikela nga commentaire na se ya vidéo et regardez-moi ces recettes balebelle dame okolia yango comme ça avec kwanga avec semoule moko ya pete eleki farine oh laisse tomber
okolia comme ça avec lipa, donc ça dépend avec donc ndenge nyonso kaka yo moko olingi mais erataki te. Après na pokwa wana ntango nasilisi kolia etu napemi, bana bakie kolala, la sikoyo nabiki basani tosaleli mpona kolia, balibete mfo mpe kosokola yango mpona kotika basani elala boye te. Oui, nga ntango nazolamba nasokola ja basani boye, yango bomoni basani eza ebele wana ezaka basani oyo tolieli, mais ntango tosilisi olia mpe il faut ke nasala nini, il faut nasokola basani parce que ngotika basani te elala sali te, seulement ke basani oyo bana bakosalela ntango bazalaki bakokende classe wana nde etikalaka, mais soki te natika basani sali te balibele dame nakokaka te so nga nasokoli yango te, peut-être m somona kosokolela nga yango so aza fatigue te. Donc voilà, là naosokola basani na biso. Ok, donc voilà, wana nasilisi basani na ngai comme bomoni e nalongoli mo bapoussière na nga kaka ndenge ezalaka na likolo ya baarmoire etuloka bana baki deja kolala nayebi ke ere oyo moto akobebisa lisusu aza te. Donc voilà, wana ezalaki deja ya 20h comme ça balibele dame, oui 20h. Après wana nayozwa siko babiloko na nga nalambaki natiango na babol na nga oyo nalinga yango mingi nazongo na Shein, ezalaka vraiment bien okosala okochauffe biloko mbamo na micro-ondes. Donc, bien, je pense que on un four, si je me trompe pas, mais on peut un micro, on vraiment qui que j'aime bien. So, lingango, quand on a Shein était kango. Donc, après, bloc o etikali na côté on a bol comme ça, parce que na côté on a nzungu te na frigo. Même MCB qui a côté on a frigo na nzungu te, de fois tu on a bol. Donc, après, on a kosokola ba nzungu na nga ba les belles dames. Na kotika yango te na ndongo liba mpona sokoli banzungu na nga e na kozongisa yango mpe na armoire. Donc voilà, comme ça nayebi ke sola biloko ekozala ngesu na ndako te. Après wana na kofungola bougie, na kotia babougie na ngai pour ke ndako elongwa basola oyo tolambaki apo nakangi bafenetre, nafungoli babougie na ngai pour ke ndako ezala siko na solo ya kitoko. E banzungu na nga oyo nalinga yango mingi parce que ezalaka vraiment facile na konettoyer, ezalaka vraiment facile na kolambela. Donc soza moto olingaka kolamba ozoluka banzungu ya qualité na koyebisa ke ezo banzungu oyo balibele dame okozala décide. Eza banzungu ya S-Meg, eza cher mais balibele dame banda na somba yango je pense que ça fait une année et demie je pense. Donc eza nano bien comme bozomona eza na qualité ya bien et tout. Donc na baba ke so olingaka kolamba olingaka cuisine ke biloko eza na goût ya bien zika te et tout. Non, ba kesumba nzungu oya S-Meg ozala décide. Nanga pena bakisa marque nzungu moko boye na linga yango mais wana eza cher ki S-Meg. Bino ngana bakisaka S-Meg moko non tala nano balibele dame kandi nzambe akosunga biso. Mais sunu te na baboma ke na oza décide so olinga kolamba olinga cuisine na bake banzungu oza décide. Oza nango ata mibale misato comme ça balibele dame c'est bon. Aza ngo sema mibale e nanaki kalungu nango donc c'est bon. Et danga vraiment na olamba biloko nzo ba africain pona ezik eza vraiment rare na zik sa biloko na banzungu na misu na banda soma ba aiki eza bien mais banda ko zik selanga biloko mais ba o eza vraiment passe pona biloko ezik ba après na okepo ko sokola réchaud nanga parce que ebika ki ko lamba na tika ngo za moi propre. Et voilà wana na pangusi réchaud nanga ezaka vraiment facile na kopangusa balibele dame de zaka ko sala ka likolo pour que basola biloko elongwa ekusine etikala propre olala bien. Ok, donc c'est comme ça que nga asalaka. J'espère que vidéo esepeli bino, j'espère que bobakisi un plus que vous sentez que vous allez abonner, que aimer, que partager vidéo et que ça la ngai bien makasi. Bye.